mais la conception peut-être besoin de temps que Mike Kalamba est la première fois naé habite à Stade de Martyrs à côté na coup des gars au habite à Stade de Martyrs. Non là on les a comme sous Batuana baza bakekisi ba batamoleli ba batamoleli baza batukuti ya ozavana bango na pesa exemple moko biso nga vraiment alioba biso to sala scène na stade OK est-ce que kita ata moi na bébé te moko kufaki tozaki belé tozaki fo belé makasi ata moi na bébé moko kufaki to sala scène musiki to ko type eleki donc tout le monde côté oh OK moi le beaucoup na kufaki na stade rien et puis bah moi te bosali bosali activité na stade wana donc plusieurs fois oui plusieurs fois to sala scène donc chaque année to sala scène na stade chaque année tout le monde kufa raté mais ceux comme quand na temps na bango faut me tosani akufa mais ton les ara penser à Mike Kalamba non moi makamanzambe e banaka ça qui fait fallait pour pas na concert avec ça qui bango malheureusement fallait aya quitter a comme ça qui ba esquisse na yé avec si DJ Momboshi et sende selon yo peut-être que moi en ensemble lingo monique Mike Kalamba avec ici ba musicien wana ba ina stade de Martyrs il paraît que na mort azaki na kata stade so yebisanga un pasteur de Dieu. Est-ce que à cause sangana bato o aibike baza bato mobo ya molili mais baza ba collègue na ye ke bato pe ya bengisa ki ba kwa pe ko na nzela liloba na ye elo côté ye Kalamba ke bonga sawera toi ke bonga sabiki to hein toi bon c'est héritier toi bon c'est abongo c'est DJ Momozo to ni nane mort hein ils ont le sens té bayebani ne bazana ouais bayebani lelo oyo mboka tuza éprouvé mabote belé bungisi bana na bango okolo banini par rapport ya ba mort wana oza na moko akufaki wana awuti ko présenter examen d'état na ye noko papa kulutu na ye tolandi message na ye alobike basalelaki déjà bamakambo fa voyageur tikende na niveau ya États-Unis donc passeport ebimaki bavisa mpe ese ebimaki ezali kaka jour na ye ya suka ya mpona concert wana comme ça avoyage ya kokende yango nzela ya Maroc ape akoti Canada selon yo ntango ozoyoka ke mabota wana ezolela et puis ça passe toujours parce que premièrement nous sommes morons et puis bato sala ke ba pasteur bazo bagaz ils ont na base partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mambamine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout olingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengara numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission lubu, boyebi no tala biloba kitoko nyonso esalemaka bozana day n'hésitez pas de nous appeler donc nyonso eza awa polémique hein balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là n'hésitez pas de nous appeler baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali
kaka na chaîne Nabiso Moko Balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bote na babone na biso nyonso ya 12 disciples de Jésus officiel TV oyeso kambama ipa ya mama na biso Bachina ma victoire 12 disciples na PC Mbote place azolanda biso ba mbote na yo mama place azolanda biso. Merci na babone na biso tout obolanda na biso partout ici nyonso oyo bozali. Voilà bande ko na biso sans plus tarder de l'autre la analyse par rapport à concert pasteur Mike Kalamba oyo elekaki samedi le 27 juillet donc na stade de Martyrs tozo solo la yango awa na artiste mboka na biso tozo solo la yango parce que yepé aza chrétien sambelaka tozo la analyse parce que tout yeba concert yango elekaki malam to elekaki mabe malgré ba mort bazali donc to solola yango ingénieur Fungwama to solola na artiste na PCO Motoko le grand journaliste mboka oyo moi volume bonne santé oui santé pepe vraiment ngola nzambe donc nzambe ka zo batela toujours ça y mobulo amen ouais au sambelaka oui na sambela bien sûr so sambela te soza mutama kilo te OK oui il faut prier parce que nzambe ni mobateli pe ma otoza nango ezandi ya voilà. OK. Ça là va surprise. Pour ba mona comme son dirait que ba joueur ba sambe la raté prière karaté une minute et ça la vraiment. Bon, ko sambela na ngai. Ngaza mona le loba. OK. Ngaza mona le loba ko sambela ya biso le loba na église c'est différent. Ya bino le loba ya rande. Ya biso le loba za na loyembo. Na loyembo. Na loyembo. Ya biso za raté au ganga au ba moto nini boyen. Non. Biso to bana prophète comme le Paul Dominique. Alakse biso doctrine ndenge to ko sambela yawe. OK. Na biso za loyembo, na tie loyembo. Donc prière na biso nde yango. Mais biso to ko bonde na biso. Ah là ils abino. Merci. Là ils abino. Na biso parce que eza groupe eza chaîne chrétien to ko banda likamuté ça que to prier et kozala vraiment malamu mingi. Polo to question merci. On a ma casse peut souffrir de vie petit moment oyo il y a émission na maboko na yo zala na biso début jusqu'à la fin polo ozala na biso ilongo to longi non sa distraction nyon sa maladie akufa ba mort subite esprit de mort ezala musika na biso na kombo na Yesu Masia je ainsi prier amen amen merci oh amen Pierre bon amen 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 voilà voilà bande ko na biso bozo na biso bozo chrétien j'espère ouais il y a église Liloba na Nzambe ouais. Et pas il y a prophète Konde Paul Dominique ouais. OK mais oui puis passer Mike Kalamba oui bien sûr on a bien on a d'Abanzembo na bon pas tellement pour nani bon parce que na c'était récemment là Banzembo na bangote mais na yo kakaye na talaka na ngai peut-être un mois na TV chose va changer na monier non ma solo yo kaka mais vraiment na c'était récemment na bangote na téléphone na o musique na yeza te na za na ngote OK mais ba tango yo kango na banzela et ça la combien motive à payer bon na c'était récemment na ngote ça la ngai bien parce que selon na moni na bango c'est la Nzambe lukuta ouais ba c'est la Nzambe lukuta na ndenge ya solo te parce que ba kota trop na ba loge bango nde bayana bande bazawana baya po babebisa esprit ya bana Nzambe babebisa esprit ya bana Nzambe OK ouais bayaka na mokili po babebisa esprit ya bana Nzambe voilà yo solo ka nese banzembo ngai lukuta mabe ngala za mona liloba OK ezala mal Kalamba voilà ezala ba Moïse Mbi ezala banani na yo ka bango te OK na bango te parce que ba porte la biso implicitement te na mokili na banzembo bayemba yo ka skoneti ya banani bon en fait je préfère mieux na ka banzembo mokili ki ya bango les solo oui mais ya mokili pe batema na molili oui malgré tout batema na molili mais je préfère mieux na ka mokili ki ya bango parce que ya bango ni bazana bate ya batelo côté bate ya batelo côté
Les contraires écoute nzamba za na kanda na bango na banzembo bayembaka. OK. Tu comprends? Bazo boma na sima ya nzambe ba osala mabe ebele. OK. Mais lelo oyo donc chanini ya bino pena ya liloba oyo yebi. Na presque banzembo ebele. Oya biso ya liloba. Ata moko tambali. Yahweh yo kabiso mawa bapate na yo bikisa biso na bapasi nyonso oyo tokomona eba Yahweh yo kaka biso mawa Yahweh na nguya nyonso Yahweh yo kabiso mawa bapate na yo bikisa biso na bapasi nyonso. Merci beaucoup Diogo, merci aux êtres vraiment chrétiens. Voilà. On est adoration, y bien. Ouais. On est adoration. OK. Toko ta vraiment na mozindo ya likambo to luka kito bengi to bengi c'est là qu'on a une émission. OK. OK, na concert mai Kalambai. Tena kenda kite. OK, na été pour nani ozaki na tante to ndengeni OK na été. Non, eza question ya tante. Là c'est la distraction. C'est vraiment la distraction. Batuana ba osala nzambe na nenga ya solo te. Baza bato molili. Mais ba onyo sauté. Non. Ba onyo sauté par rapport à quoi? On a monaka tous les musiciens chrétiens. Basa la nzambe na nenga solo te. Ya solo. Non. Oui, mais je te dis clair, basa la nzambe na nenga solo te. Oui, ba fait ndeni. Ah, parce que la place où on a zali. La joie de vraie vérité, la place où on a zali. Usawa. Na liloba na nzambe. Na liloba yebisa binoni. Non, na liloba na nzambe balakisa biso. Non, pas na bango te. Balakisa biso ndenge ya kosambela nzambe. OK. Voilà. Nzambe bas pona ko sambela. Parce que nzambe oui bien sûr, nzambe va na louange. OK. On comprend. Mais louange où ya bango basaya la nzambe eza ndenge mabe. OK. Louange so ya vrai louange ya ndenge ni. Nandegni. Ndo tunike vrai louange. Hein? Donc par rapport à maloba no comme si on dirait que na liloba nde boluwa nzambe makasi koleka. Boluwa nzambe bien koleka. Ba musicien na biso o ba oyembela nzambe azo louer nzambe. Mais oui, c'est ça. C'est parce que la personne de sa grandeur prophète comme de Paul Dominique moto na nzambe. Yende moto ayen na mokili o alaxi biso comment to louer l'Éternel. Arozwa Bible na ya fongoli abandi ko tanga vexé en plus tanga vexé le yembe kiti abiki boye basambe la nzambe na lolenge ya boye basambe la nzambe te kifu bando ganga o matangomba faut gêner o sala soki nini donc là c'est pas bien mais pour nzambe ayo kayo lo yembo voilà ndenge kota wana na monena elo walitoi okota na oka bongo na église na bino to olongola ngo soko lingo ke église eza na mo permis na église ya liloba muto ala tanaye elo mwana mbala la tanaye lo walitoi ya ke na lord sina moi sina kula donc il dérange na ngo te to eza na ba principe non pas na biso alors le ils ont un problème qui écoute parce qu'on a des joueurs. OK. Naza joueur. Écoute mais ce que vous avez moi c'est que il y a moi qui église ensemble. Est-ce que là tu leur mukuse? Et c'est qu'il faut protéger les autres na yo. Mais yo pe elo ato longola na yo ngo. Non, elo to nga longola te na kota na l'église parce que prophète dit que ninga za joueur. Beaucoup ça jouer faut ça na elo alito. Donc on les a ce style na nga na zalaka. La préférence là elo alito et ça la nga bien ça va art na nga na zalaka. OK. Voilà. Olobi okenda été pour okenda concert mai Kalamba était pour au sepela kana banzembo na bango te et puis au mona kité eloko malonga oyo poko kende ko sala kuna. Si. So par rapport ya ba écho oyo yo kike bato ba kufi na salle de martyrs pona pasteur mai Kalamba. C'est là yo état que chrétien a tous un aspect de joueur état que toi un aspect ya bonzambe état que chrétien au santa ki amu ndenge ni na santa ki mabe makasi santa ko mabe makasi na fandi boye na moni papa na nga sele akunji mon papa za en France je te salue abengi nga ipsinga yoksela na tali concert ya Mal Kalambai
bande litina suka en direct mon TV mais batu bakufi ya grave ngana bisi oui nga pe na oki batu bakufi ya grave wana ezaki bonzambe te ba simbi ba kiss na bango parce que et là on zo mokiliza nini bazo la ni bien matériel. OK. Comprendre ba oui la bien matériel. Abi ki fa ko ta place moko boye donc pour EPC makambo pourtant on retourne ça di wana sanini azombo nga même nga pe na yokaki yango talaka ka wera son Vincent alobike donc au comme na cour des grands na yokaki yango surtout wera son déjà aza déjà mission mokili on comprend aza déjà mission mokili aza déjà makambo oyaye parce que c'est que stade wana na RDC oyo na kin na biso oyo donc wera yebi c'est que stade wana mais tant yebi c'est dire que Pasteur Marc Kalambaye soi-disant pasteur excusez-moi que au comme déjà na cour des grands ça veut dire que donc c'est que à côté ba monde moko na ba Vincent voilà c'est la conception ouais, c'est la conception là mais la conception tu peut-être besoin montam que Mike Kalamba est la première fois na abeta stade de Marty à côté na cour des grands ba o ba beta stade de Marty non là on les a le mususu batu wana baza bato kisi ba bata molili ba bata molili baza batu kuti ya ozana bango na pesa exemple moko biso nga za mwana liloba biso tu salaki scène na stade OK est-ce que kita ata mwana bébé ta moko kufaki tozaki fo belé makasi ata mwana bébé moko ta kufaki to sa scène biso kitoko type eleki donc mutu moko te okake moi liloba kuna kufaki na stade rien et puis bah moi bo sali activité na stade wana donc plusieurs fois oui plusieurs fois to sala scène donc chaque année to sala scène na stade chaque année mutu mo akufa raté mais ceux comme quand attend na bango faut mutu sani akufa te nani mais ezaka procès à Mike Kalamba non moi makamanzambe e banaka on comprend makamanzambe e banaka oze nzambe te dernièrement à Moïse Mbi auta ko beta noka be ko bato bakufa te bato bakufa te ya oh benga noka be ko bato bakufa te bato bakufa te ngala ka 8 personnes bakufa te bato bakufa te côté ngai na yo kai bato bakufa te bato bakufa te côté wana nde côté bon Kinshasa eza munene ya mutuna muto yo kama kamuna ndenge na ye mais selon nga bato bakufa te parce que pe nazaka na stade te mais peut-être yo zalaka na stade mais peut-être côté bato ba critiquaka Mike Moïse Mbi côté ya entrée na ye na peut-être yo zalaka na podium peut-être yo zalaka na stade oui yo zalaka na stade ka ndo lobby mais peut-être yo bagité OK bato bakufa mais zaki annoncé te zaki annoncé bato bakufa na stade Mike Kalamba même bato bakufa na stade. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'ensemble ya mabe ya kisi. On comprend. Juste quand qui pas mon gars qui y a personne à côté de la liste ya bato beta na stade. Ce sont des démons. Ngandi ma bangote. Ngai banda na banda ki na bota miti na ko lelo na tika na nga jamais ko ni ba ministère chrétien. Pe na tika jamais ko ni ba pasteur. Na dinga ka bangote. On comprend na dinga bangote. Pourquoi baza bazo sambela nzambe na ndenge ya solo te mais na ba pasteur nyonso te bango tu nyonso te nzambe bible loba kike ba pasteur ba ko bimebele na monde tokomona bango on comprend ba msu ba kote na ba coin msu ba kote na ba wenze mais ce sont des faux pasteurs ndeti ngai apparemment ngai na ndimana nga bango te OK ngandi ma bango te yango pe na tika pe ko na banzembo na bango te parce que eza banzembo moko te ke oyo ebikisa yo OK oui ebikisa te eloko te donc yango ndima na bango te voilà yango ndima ka bango te mais oyokaki sango ke pasteur Moïse Mbi na pasteur Mike Kalamba pardon na concert na ye abengisi wera abengisi Blinkington abengisi Héritier Watanabe abengisaki pe Fally Ipupa na concert abengisaki bango malheureusement Fally ayaki te akomisaki ba excuse na ye abengisi DJ Momboshi esende selon yo petake mwana nzambe ndenge omoni ke Mike Kalamba abengisi ba musicien wana ba na stade de Marty il paraît que na mort azaki na kata stade. So yebisa ngai un pasteur de Dieu
est-ce que akosangana bato o aibike baza bato mobo ya molili mais baza ba collègue na ye ke bato pe ya bengisa ki ba ko pe bobonga na nzela liloba na ye elo côté ye ma kalma ke bonga sa wera toi ke bonga sa bikiton hein d'abord c'est héritier toi bonga sa héritier toi bonga sa abonga sa DJ mobeso to ni nane mort hein ils ont un sens té bayebani baza wana OK ouais bayebani lelo oyo mboka tuza éprouvé mabote belé bungisi bana na bango okolo banini par rapport ya ba mort wana poeza na moko akufaki wana awuti ko présenter examen d'état na ye noko papa kulutu na ye tolani message na ye alobi ke basalelaki déjà ba makambo fa voyageur kende na niveau ya États-Unis donc passeport bimaki ba visa PC bimaki ezali kaka jour na ye ya soya pour un concert wana comme ça a voyager na kokenda nzela ya Maroc apa koti Canada selon yo tango zo ko te mabota wana isolé et puis ça passe toujours parce que premièrement non biso moko non et puis bato sala ke ba pasteur bazo bagage ils ont bana basi Nandene. Parce que bangonde bandimaka facilement. Vous comprenez? Okay. Ça donne vraiment et puis ça m'a douleur. Qui est moutaki à la mouna nda kunaye habit de l'an qui concert il y a mal kalamai mais ake azongiti atika likuna akufi. Donc et puis ça passe. Mais courage toujours na ba famille oyo ba pètre ba na bango baza peka toujours bande ko na biso. Donc et puis c'est vraiment passe. Et puis c'est passe. Oui, mais au cause on a moins idée à nombre ya ba oyo ba kufi. Mais apparemment babisa 50 morts. 7 cités 50 morts. Oh. 50 morts c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc c'est que nenga zana aibeke nenga ke concert na bongo ke alia bato ebele. Tala ba jol baba esprit mabe ngalinga bango te. Ko sala nzemba na bosolo te. OK. Bakoti bikota kota bike na bwe na ke beta ndule. Tala stade wana nzungu wana po tondi sango eza nzaka te. Eza nzaka te. C'est pas facile de tondi sanzungu wana. Eza nzungu moko eza stade après tout d'abord stade wana eza wana pour na biso ba joueur. OK. Donc quand le ministre Albiki mon conseil ça ni ebeta masuku na te. Là vraiment moi j'ai accepté. Là on a accepté li. Na pesi malongonia. Donc batika stade wana pour na biso ba jogo to beta ballon. Ouais, tout à fait. Kasi bon ba activité zo sala mwana po tozana na stade et sala mina no pona ba activité wana te pona ba célébration arena ya wana bazo tongana misité ya wana tanda ba bazo beta na wana. Mais lokola lelo ministre azui dikanisike a suspendre ba activité na stade Martyr. Fali akweli ber par rapport au que fa beta l'église na les 11 concerts ya 2 jours na stade Martyr. Yo mozo mona teke ba ministère chrétien ba betaki mais pardon ba ministère mo kita ba betaki ezaki nango vraiment kolobela vraiment teke ki ngana kufi oui bien sûr ba na concert fa na kufa na bango ya faire puis na okaki ba kufaki tu as fait ba kufa te bon je sais pas mais ezaki vraiment pas tellement na o na yo ba ministère chrétien. Vous comprenez? Donc, les ministères chrétiens, soit disant, ils bango ne baye na mabe ya makasi. Yango moni ki na lobike, c'est mieux que nous kananga ba ministère chrétien ki bango. Pardon, ba ministère mo ki bango. OK. Vous comprenez? Parce que baza na bola monte ba salara. Fallait tant bêter concert à stade. Oye bina mbongo oya kotia na stade wana. Et que ne même na continuité. Akenaka sungaki ba orphelin ba maman l'hôpital atine mo na est mais Moïse Mbi etant ba beti ba concert on lelo ni ya malonga ba sali mais ndio so ba la raté non mais non faut la kisaka tango bi oza mosala nzambe mais faut la kisaba preuve mais Bible ya mo so bisa bisoke gauche ce qui pèse toi te yebate droite ce qui pèse gauche yebate ce sont des ventures mon frère ce sont des ventures. D'ailleurs, ce qu'on kabeli mutu, parce que faut bailler baki kabela mutu. Voilà les aventure.
na tout le mutuna so yo kabeli mutu faut ba tenir so ba yeba na mokili ko kabela non non je vais pas dire na bina na sens ya bongo te na bina sens ya bongo na bina sens que il faut que ça ne cause la bongo faut to lingala mais ba mission chrétienne wana bongo ko ezate toujours kiss yo tango au simbi qui s'occupe d'un concert pour que basa ne baleka olekisa bato bakufa yo tika libanga na mokili est-ce que un jour tango yo okufa penza mela lola ensemble ça mais bino pe ba jouer bobi ke bwana kiss makasi ko ba musicien chrétien au bozolo ba wana te biso ba te belé sacrifier ba te belé te wana zaka maloba bato ngai joueur mon équipe de betaka balobe équipe ezala ni na moto na yango ya na moto na mais ngai joueur na protection na nzambe protection nzambe oui na protection te ngai dès que c'est la protection ya liloba nzambe ya prophète Konde asani a protéger nga apesika di pamboli na kepe équipe na bet pe simbi makamno so sali eleki kitoko vous comprenez mais na simbi kiste ya simbi kiste bomba moto te soki muta si joueur a simbi kiste pour bomba moto là ezaye mais ngana simbi kiste pour bomba moto te yango ba joueur basali ba carrière na basali esuka na nini peut-être que la procédure on a pour comme on a grandeur on a été mettant on comme na dimension on est comme te ngai na ko pe na procédure na pekate pour na une place na fandu na une place na zali voilà na pas elombe na somo le prophète Konde Paul Dominique mokonza milimo même ba wera na banani bayebise ke prophète Konde donc place ngana simbi donc so na kende luki place mususu donc nzamba osepela na ngate abimela ngamba bisika yo pour sali boy succès nos âmes beaucoup na nzambe parce que na fan na ibi passe na fan pasteur Konde za nzambe elo ngaya we wana pasteur Konde za nzambe pasteur Konde était prophète Konde za nzambe oui pas na za nzambe pas na nzambe pas na biso bana liloba azanzambe na kati na biso bana liloba lobaki pasteur Konde prophète Konde et pas na yo azanzambe prophète Konde yemo ko siko asambela nzambe to amisambela yemo tana mi prophète est-ce que nzambe asambela yemo est-ce que nzambe asambela nzambe tena tunika to ka la personne rester pas répondre est-ce que nzambe asambela nzambe nzambe yo mwa nzambe ama suko asambela nzambe c'est prophète Konde amisambela yemo voilà to kende émission la biso kende pena ko chiter et Djogo to monaki prophète Mai Karambai na ebandeli ya concert na ye asengaki bandeko pardon na oyo nyonso bayokaki mpona ye ezala ya malamu to mpe ya mabe bato mpe balimbisaki ye mais na suka ya concert aye kolobaki baéchoué abwaki cheto ke baéchoué selon yo ndenge osali analyse ya makambo wana omona ngo ndenge nini abwaki ba échoué so bana ba échoué au moins te ba maman nzambe na ba aventure yo passer OK obeta concert na stade OK pour gagner ba amt mais na suko obwaka ke ba échoué donc c'est raison na mutabwa keli un vrai pasteur ya nzambe akobwaka la mutu libanga ako critiquer moninga te voilà ako critiquer moninga te Djogo toza na biso ensemble émission na biso ezokoma vraiment na suka na ndenge oyoki ba bolimbisa bandeko bozolanda biso bapele ezokota bandeko bozobenga en direct donc na moment oyo eza likambo ya koyamba nanu te toza nanu na émission pleine émission bandeko émission na biso ezokoma na suka conseil nini oyo olingi kolancer pas basai na nzambe nyonso ipa ya ba musicien chrétien o bate ya biso na nzela ya loyembo o profiter pe pour pesa bambote na bato yo bazo soutenir elobi vient nga ya Noël Nyama wana ngami wa musicien te wana vient nga Noël Nyama wana vient nga bato zakanya na bondo na président Papole wa baba vient nga to fana ba pesa nga toli Djogo faut tambola bona ballon faut que bona petit nga Daniel yanga ndenge zala kaka bon selon ngai concernant pesa bango faut kubanga toujours nzambe
faut que tambola na bosolo na mama nzambe tango benga miki oza musala na nzambe bato bayebi ke bimi na mokili ke te nga musala na nzambe sala pe nzambe na bosolo sala nzambe na bosolo pour nzambe sala ni asepela na yo mais so sama nzambe na ndinga lokuta ki ya bakisi pona kobomaka bato ko sacrifier bato donc eza na tina te yango na tina te yango moni ki na lobike buka ka date lelo na maloba na loba na bino na monde entier mobimba l'église non c'est kufa église tika les alliés de bananzambe même si bien clair pour sambela kuna ya mozolo ba non pour sambela ka kuna été mais église non dans monde kufa tika ka le bananzambe pour confirmer que Diogo avant solo que l'église on est l'église té ba tout wana ba yem ba yem ba nzamba yebi bangote catholique pe kufa tout est kufa missionnaire kufa tout est kufa nyonso on est kufa nyonso on est kufa l'église des réveils ngam na yebiso nyonso on est kufa makeli na bango déjà et c'est kiti wala makeli na wenze pour des pots de Moussa à quitter ça déjà merci ouais merci beaucoup pesa bambote merci na suka pesa bambote na pesa mbote na ngana na femme na ngai Sarah Nyangi wana bébé na nga mutema na nga wana mwasa vie na nga na pesi mbote na papa na nga Celia Kuji moi na Paris na kati ya France wana donc toujours Sami Megela na kati ya France c'est Ruti Soba na kati ya France Ariko Kuji mo vie yo ki ndeko na nga ya kati na pesi mbote na artiste munene na mboko na biso Bexi mwana na kati ya Panama pe ouais. Merci Diogo, merci na abonné na biso nyonso bolanda ki biso partout bisika bozali bo s'abonner bo liker bo sala vraiment motoko makasi na pesi mbote na ngai epa ya mama na biso Bangina ma victoire 12 disciples ba mbote na yo place ozolanda biso mama na biso Bangina ma victoire 12 disciples de Jésus TV bambote na yo place ozolanda biso na bato alite ambalasima à bientôt bye.